Bon, en réalité, boyebaka vraiment ba main noire na batu oyo bayina Karine Mokonzi soki bazalaka vraiment o baza mingi na quel pays ba fonctionnaka ndenge nini. Donc batu oyo penza bayina Karine Mokonzi na ndenge ya kosakana te o bomonaka te. Boyebi na planète oyo baza ebele na pays nini nga nazoloba na bino bofungula matoi po bino ba oyo bozolanda nga boko comprendre makambo mosusu oyo botiakaka te. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote baranto na barandonnette, mbote bato oyo balingaka ranto na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, la baronne na kanisa soki na internet rando bandi totalaka oyo nyonso azotake na internet. Soki batuni bino ba oyo bozolandanga nani alingaka sala Karine Mokonzi mabe, nani ayina Karine Mokonzi. Tokobanda Miriam Mokonzi Ken Piana yazalaka ne bien alobaka ne pona koloba. Yvette Kalombo otokanisaka Mida France nzoka akana Karine, Mida Mama Ntengo, etc. etc. Bandeko tokotanga ba oyo tomonaka na net o balobaka o balakisaka rando na bango na Karine. Mais en réalité, ou bien en vérité, je vous le dis, ndenge komama na Bible. Batu oyo bayina la baronne, batu oyo bazana posa ya ko détruire Karine physiquement na YouTube pe moralement. Donc ba détruire, ba silise kaka na internet te, mais abunga, voire même akufa. Batu wana bamonanaka te. Ope balobaka. Mitema mabe bazali. Mais nazoloba ba véritable main noire. O basambelaka chaque fois Karine abebana na mutu. Si mabata la mutango soko aza bien pona ba utiliser ye. Ya liboso bondima te bazali na propre pays au Karine botama na Congo. Oui. Boki pete ke Congo mega ezate batu bakotaka ebele na netite. Mais non. Ba numéro 1 o baza na posa o bazalaka na projet oyo baza organisé ndenge bomonaka ba muziki moko organisé, ba secte moko organisé, ba culte moko organisé. Oui, numéro 1 na planète oyo toza terre. Nga papa robo na lobi na bino pe na confirmango baza na Congo. Donc na kati ya Congo. Bondimite eza normal. Numéro 2 eza na pays nini. Bolandanga avana yebisa bino moke ndenge ba fonctionnaka. Numéro 2 na planète oyo baza na pays nini.
bolobi bino tout soki Congo na tiango numéro 1 bino bolinga bo tiango numéro 1 te bolinga bo tia numéro 1 France oui mais France est un numéro 1 te est un numéro 3 oui et ça même pas deuxième numéro 2 ezali Angleterre boyokinga bien na planète oyo bato baza na posa ya ko détruire Karine moralement na YouTube tito kende physiquement baza na Angleterre France numéro 3 alors bandeko na ba pays wana misato eza na bato botikala koyoka ta kombo na bango te ni komona bango te nakanisa bokomona pe misusu te bokoyoka pe kombo na bango te to soki boyebi bango bokondima même pas bazali na groupe eza mutu moko te baza organisé baza bien organisé bazalaka na bango pressé te bazalaka pe na malembe te bazali basalaka yango avec calcul ndenge bino nyonso bozolandanga boye boza na batu bosololaka na bango asololaka bien koleka même chinois mosusu pe apresentaka za chinois alelaka pe mazali informateur ya bato wana bamisusu baza informateur ya bato wana bamiyebi misusu bamiyebi même pas que tous les makambo bakende betaka na bato baza na bango pembeni information wana ekendeke pa ya ba main noire bato yo baza nango posa et puis bino bato boza na ba site ezala olobaka mabe pona Karine ezala olobaka malamu pona Karine soko moni muta bengi yo na privé asepelaka na yo ekokozala asepelaka na yo ekokozala ayeli information bino bato yo boza na ba groupe soki muta sali groupe pona kokumisa Karine asali groupe ya ba journaliste asali groupe ya bato ya théâtre asali groupe ya basi ya ndumba ekokozala asali pe groupe po bokumisa Karine ekokozala asali groupe po bokumozala entre bino na bino ekokozala asali groupe bosololaka ba idée ekoki pe kozala asali groupe parce que bato oyo atie boza na confiance na ye to boza na confiance ya muto bokolobela napesa exemple tosala neti ndeko na biso ya mwasi Rose Bombo asalaki groupe 100% Karine Mokonzi donc Rose Bombo azali mutu moko redoutable abundela Karine Mokonzi asala makambo ndenge na ndenge bosentir mpenza tosala yango na motema moko sikoyo asalaki groupe 100% Karine Mokonzi donc bino nyonso bokodute na ye ata moke te mpo ye moko amidutaka na ye te me na kati ya groupe ekozala Rose Bombo na bato na ye baza na nsima groupe misusu baza na kati misusu baza te par exemple Rose Bombo aza na mobali asalela YouTube mobali amonaka ndenge afingaka bato mpona kodefendre Karine donc mobali aza dans l'ombre soki azwi décision mpona groupe ya Rose Bombo
to na vie ya Rose Bombo biso tokoyeba te tokokipe kutu te tokoimagine yango te toyebi Rose Bombo azali 100% Karine akoko miboma mpona Karine na kati pe kuna ntango akosala groupe ekozala na baadministrateur fo botalaka bien ekozala mutu moko alandi administrateur wana aza na kapasité ya kokotisa mundu na groupe aza na kapasité ya kolongola sikoyo par exemple eza bagofax to ndenge ezalaki bagofax basali batu moko na Karine amour akosakana te pampimboma de la presse ozo comprendre Rose Bombo sikoyo ekomi site wana bana mibali bazolobela Rose Bombo lobi nga na kosala susu te na pemi nanu na osala makambo mosusu mais aza na kati ya WhatsApp donc elakisi confiance oyo eza na gofax confiance oyo Rose Bombo apesa biso alors soki audio moko ebimi na kati ya groupe balobi mutu oyo batindeli par exemple to réalité batindeli Mère Fashion balobi oyo azoloba eza Papa Robo azotinda badésabone pa na yo Mère Fashion akobomba mutu atindeli yo audio akotake mbala moko Papa Robo soki atake te Papa Matondo akotake na place ya Mère Fashion eza normal po ayoki mongongo moko wana neti ya Papa Robo sikoyo mokolo groupe azoloba eloko te soki azoloba eloko te eza te azoyeba ke mongongo wana eza ya Papa Robo te ayebi mokolo mongongo mais pourquoi azoloba te alingo tia mobulu te alingo akotala makambo ya bato te point d'interrogation mais nga Papa Robo ntango mongongo wana ebimaki naseki Papa Matondo nakanisi afondele nga mongongo mais ntango navandi nakalikile bien avant nalongwa na groupe nayokaki mongongo ya bongo eza mutu azalaka na France numéro ezalaki telefone na France ezanga photo nalobi mais pourquoi bata groupe natikaki 25 personnes kuna pourquoi bakoloba te wana ezanga te alors nazwango na aventure bocomprendre ndenge bagroupe efonctionnaka siko soki natuni bino nani abimisaka baaudio bokoloba nanga si toyeba mutu aza kobimisa baaudio na groupe ya Rose Bombo ezali Rich Beauté bokokozala na raison to bokokozala na tort Rich Beauté ntango mosu abimisaki moko oyo etikali mutu abimisaki yango bapropre Rose Bombo to bagofax pourquoi parce que soki nga nalobi na bino audio oyo nga mutu abimisi yango gofax mutu abimisi yango baleine mutu abimisi yango mobali ya Rose Bombo mbala moko bokoloba tala infiltré oyo ozalaka ba te tolingako te kende pa Grace Mbisi jaloux omoni Rose Bombo siti na bango ezomata omoni bagene na bato ya babogar ekobima ebele. C'est ça la réalité. C'est ça l'infiltration. Infiltré azalaka Papa Robo te. Infiltré azalaka Mida te. Infiltré azalaka oyo bozane na confiance koleka soka sali groupe ndenge zaki na bata théâtre na makamba diana bazo solola bango na bango bazo solola na muto yo azo panza bodio mais tilelo bayebi ete
balongoli mwana mobali bato balobi ye mutazo tindela essaie de Panama kolongwa longwe wana kuta ezalaki ba capture d'écran mais o elandaki na sima ba audio esazwi yango na kitoko nyonso nani azobimisango nayebisi bino bakotikalaka kokanga ete pourquoi parce que nalobi bien majorité ya batu o babimisaka bodio bondima te eza bango moko bamikolo groupe o bakereaka groupe oui bondima ndenge nini o azoloba za Papa Robo nalobi batu bamikolo groupe nyonso te me nalobi banda ba audio e banda kobima ti mukola lelo nga Papa Robo na vandi liboso na bino na masekele ya groupe ekoma kobima ezali bango moko bamikolo groupe ou bien basi na bango ou bien mibali na bango ou bien makango na bango oyo kaka asimbaka telefone na ye ou bien ye moko to ba administrateur oyo tie bango mutu basalaka yango bango pe bagangaka nani azobimisa ba audio soki tokangi yo bango pe lobaka bongo ndenge bomonaka na Niki Menga makambo eza kobima mutu abimisaki yango eza kaka bato baorganizaki bamarche wana bato kaka babanda kotuna oyo tokomona panzi bwa longwe bango wana kaka babimisaki yango bondimi bondima ndenge nini kozanga koyeba eza liwa ya mobimba ezalaka endambu te nga Papa Robo à partir ya audio wane bima na kompranaki nani akoko bimisawo ata na yebaki komba mutu wana te me na yebaki ngambu eutaki na ngambu ya ba Gofax ya ba Rose Bombo yaba mobali ya Rose Bombo mais bon bazalaki très puissant même itilelo baza puissant yango wana batoyo bayinaka la baronne bandeko bozana bango bokosola na bango lelo bokosola na bango lobi ngape nazosolola na bango ndenge nasali émission boye misusu bakobanga misusu bakodute bakoloba Papa Robo azoloba bilobela po Papa Robo soko zoloba ne ndenga lobakawa akoko betelo même vi na ye nyonso aweza tozo betande j'ai des scrab tozo betande dame aweza j'ai des sisté eza likambo ya chance te eza likambo foza la meilleur joueur batu oyo bayina Karine ba détruire numéro 1 baza na Congo numéro 2 baza na Angleterre numéro 3 baza na France ezala bako utiliser code à Belgique code d'Espagne code à Turquie code ya Congo Brazzaville code ya Guadeloupe code ya Brésil mais baza toujours numéro 1 à Congo avec ma numéro de téléphone ebele baza en Angleterre avec ma code de téléphone ebele baza en France bozwango jeté ba oyo baloba koyo baza na kanda Karine balingaka bakitsa Karine internet mais bango bazali organisé te baza bato basalaka ba schéma te basalaka ba plan te mais ba wana o bomonaka te basalaka ba schéma ba équation ba réflexion ndenge bomonaka na mathématique Papa Robo olobi mingi na lobi mingi te na bombi nde mingi ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.